nga boket nga Olivier na yo yeba kodoze na fingi yote biso beto kotomboka soto moni président azo marché bien te olingi batia siko nani totia nani po tatana watazana liboma okoyi kofingela miso papa ya te eloko lokola biloko ya kolia longola douane na basaki ya loso carton piodi mangombe babiloko kiliki longola douane biloko ne kote ebele ntango bato bakolia bien biso tu tokoyala pour congolais bika kolia tozolia malamu te ngana unasali grève na mute po bino badepute bosalaka grève te soso bana tonalité opona komi na kanda badepute bambongo boza kozwa bozokolaka osalaka basala funérailles jamais bolo bana président ke sala boye non mpo na ngai ide na kopia na pena papa président biso tutu wana nsima na ye même baza kofinga wana baza kofinga nde mpo badécourage président na biso makasi ezala te président yokela biso ter bayali bafaux pasteur mpe bazali so banani bafaux banani bavrai jour au jour bapasteur bazobotama l'église ezobotama l'église ezobotama et jour au jour maison de funérailles eza kobotama eza ko nga nakufeli lokola ndeko boyepa na nga bozela so nini edingwe somele biso masanga lambela biso biloko ya kolia oh non pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot, le sérieux de la... Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par... Éparpillé à travers le monde, découvrez notre très belle émission Valeur Absolue. Cette émission qui est diffusée sur Congo Mokili, présentée par Zachary Mwamba, le petit Zacle, le représentant valable et le descendant de l'honorable Zachary Baba Basue. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Valeur Absolue, je dois recevoir pour vous champion Yaedi Edingwe Motonangenge. Et avec lui, on doit vraiment entretenir à long et à large. Qui a dit que Yaedi Asila, qui a dit que Yaedi Apesara Makambute, qui a dit que Yaedi Apesara Bato, tout ba osala makambu na gisasa makambute. Lelo toza awa na kata résidence privée na ye. Isikani tokobeta masolo na Yaedi. Merci beaucoup tikana pesa bongo mbote na bato tout bazo prétenga mais forte de loin ou de près. Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya Psalm 35 mois na ndaku. Soif de servir les autres, pourquoi pas patience Mukendi PM, vrai chéri. Moi ça faut cette alita maman bien taillé mère doublée. Hein? La maman de Christelle Christopher na Christian V, il y a Christophe Mbenzu. Merci qu'on à Paris, merci na joli moi de Chilengi, Junior Umberto Modé wa Manaki, j'ai père Samboka.
Élise Alembe la grande dame ya edi yo tozana ye awa tokobeta masolo. Élise Alembe la grande dame ofinuka Luanda Kabinda tozana ya edi tokosola na edi Tete Tumba na kati ya Paris toza bongo na edi mbote edi. Mbote papa journaliste. Toye kokuta yo na kati ya palais et balobi ya edi asila. Okoyebisa bato nani baba ya edi asila. C'est normal balo bakina asila parce que au moins na ngasu na sente na kati ya RDC na kome ko bunda libanda parce que ngana bakonzi je suis malamu te kuti na changer na joie qui décision qui nga que na changer nationalité na kuma na libanda na malibanda mboka pour naza ko bunda na mboka pendant 70 jusqu'à présent 2019 na joie tele ko kama longa na kata mboka na bisote mais biloko mo mona zomona ngana yango aboye nazo zongo na faveur bata libanda yana joie décision na malibanda na que notre travail na libanda que notre travail na kata mboka na biso pour awa passe mingi ya edi tozalaki na gouvernement ya Joseph Kabila Kabangi tobotami bino ba papa na biso bobotami bokoli ba papa ya ba papa na biso tomona alternance esalami lelote na Congo yake passation à pouvoir président entrant président sortant baza vivant oh lelo esalamaka na bamboka bapaya bamboka libanda surtout car ba occidentaux mais na pays Afrique plus précisément na République démocratique du Congo et sali que non lelo tout monde alternance Félix Tshisekedi akoti Joseph Kabila bimi et pas na yo tango mona geloko wana et sala ki ondengeni nazala ki sûr que likambo ekoleka malamu te bibi masasi kobeta mais naye kotala boye bayokani bien elokola papa kufi atiki pouvoir na papa leki alabi mokomi siko bana na ngai toza na esengo mais namoni masasi ebeti te eloko moko ebeti te et namoni yango bien que président Kabila azali comme conseiller ya fashi alors faut tondima bango mibale ndenge bayokani bazokumbela biso bana tokoloba eloko moko te parce que soki papa boti abali mwasi mosusu bokobengaka mama soki mama abali mbali mosusu tokobenga mbali wana kaka mama e papa alors mabe moko eza na kati te champion edi eumelaki mpo gouvernement ya Fachi ebima gouvernement yeko bima lelo est-ce que zo yebisa mokonzi mboka nini via ndenge coalition asali entre FCC nani bato mususu côté mususu bazo murmurer na pouvoir na ye aza dirigé aza télécommandé par Kabila mais taki yo champion taki na ndenge na yo pe na boyebi na yo ndenge zo monela makambo yango est-ce que Fachi vraiment okoka ko maintenir kokumba mboko ndenge population za ozela mboka eza na mabulu ebele po akoka nyonso kokunda yango ezali pasi parce que bato bayaki liboso batimoli babulu bati bakali ndenge ekoki alors Fachi aza na pasi mingi nani kuta baina teta inane ekoki nanu te tala lokola nazopesa conseil na bato lokola badiaspora baza kofinga président na poto lokola Bokechu aza kofinga président ndenge ekoki na kopia conseil pa Bokechu papa taza na liboma tokobengaka papa mpo ngai edingwe na koti likambo makambo nyonso to ebanda kala ngai edingwe na kota yango te mais Bokechu vanda calme zala na freinage zala mpe na makanisi ya koloba mpo jamais tomona meme mundele bandimi président na bango te bakende kofinga ye ndenge yozo kofinga wana en tout cas mpo na biso esali biso pasi parce que Fachi nani asali bambula ebele te ata inane ekoki namu te quand possible tozolobaki azotravaille bien te tout à 2-3 ans so ekoki tomoni rien nde toyebi koloba mais pour le moment tobana na eloko te tozana na cadre ya kisheri pour moto sali ngo bandaka na kisheri boye fiançailles boye mariage mais ce que tozana na cadre ya kisheri nano tozotala ezaleli na ye eza ndenge nini tokoki kosala yango te alors Bokechu luka moye osoigne langage na yo oyo ozoloba wana yali bien te ozopesa biso bakongole mpenza
ceux qui ont moni qui ils ont sepelisa yo biso ils ont sepelisa biso te to tikena no asala totala nini azo proposer ba président so ba yo bani na Kabila ofingi oyena na fachi oza ko finga olingi ba tshiko nani totia nani pour tatana Tanzania liboma okoyi ko finga miso papa ya te jamais tout monde qui mondela qui qu'on a bandu finga ou be américain ou be ya pays ni parce que finga présent na bango jamais biso ne to pesa idée alors papa na pesa conseil papa na biso to fanda calme tika biso bana to lo bayo ko lo ko moko te mais na ko senga yango bien que soki toza bien papa na biso andi mali kambonga na parce que ngana ali député sans fonction. Il y a dit député sans fonction. Mais sans fonction na ngai ngana una sali grève na mté po bido ba député bo sala ka grève té sans ba tonalité au pona komina kanda ba député ba mbongo bo sa ko zo bo ka sala ka basala funérailles jamais bo ba président que sala boy non pona ngai idée na pena papa président biso tout wana simana e même bo sa ko finga wana bo sa ko finga ne pas décourager président na biso makasi zalate président yo ke la biso et le recours biloko kolia longola douane d'aba saki ya loso carton piodi mangombe biloko kili ke longola douane biloko ne côté belé tango batu ba kolia bien biso tout ko rapport congrès bika ki kolia toujours lia malamu te. Est-ce qu'il y a dit au m'équipe ko senga pour moi audience moko ya kokuta na chef de l'état sima mikolo na ko senga parce que na leader d'opinion entre-temps na yali député sans fonction. Donc comment on a sika bazobenga ngai yali kodamboka boteli wili musheni kombo na boteli na komna kombo kodamboka parce que même aux ana libanda on ngolo bake na benga RDC o chaka kodamboka sans kodamboka écolégate. Alors pour mon président il faut pas edingo beta kodamboka edingo etarabo to on dit mayango mais ba député na biso tango bokini na parlement na ko senga bino bosala ka débat na bino na lingala pour mingi basa kuna ba yibi français te yango eloko zakari baba so à l'époque a kotisaka yango zakari baba so azwaka ana ko zo ba motion na tout na lingala mais bato amona ki yango tam so ezaki lâcheté te parce que zakari baba parle bien français maintenant aluko sala pour nous faire comprendre bato ba yebaka déjà nino yo ndeti pour petit peuple lelo asala lingala facile rien à dire lelo ekoti partout mutazo yeba passe ya population ba konti bazo mona yango maintenant siko lelo ka yo pose o yesu ko bandelo ko ya ko senga ba député ba sa ba motion na lingala ko ça peut bien pour na petit peuple. Pour ceux qui sont en français, qui sont contre, qui sont pour, ils comprennent le mon côté. Je vais te faire toujours dans la télévision, toujours qu'on n'a rien. Quand on bongo nous a rejoint, quand pour ça ça des funérailles. Président mécanon kolongola makamba fa ça des funérailles à chakaka. Ce qui est bembe koufi et l'équipe morgue direct cimetière. Ndenge basala kala bamboka mususu. Ndenge basala bamboka mususu ko na Brazzaville. Na Lubumbashi bembe yaka nda côté. Ça na RDC. Mais yaka nda côté. Ce qu'on t'a confié balexi direct. Et tu vas avec otala makambo ya ba église. En tout cas, ta pas ba politicien mingi basana bomba na sima ya église. Toujours décision. Pour le coup la église ba futa douane te ba futa ba ngompa côté. Yango komi yelele et belé. Tant que l'église est belée, dans le na biso to na kimia. Mais tant que l'église est belée, désordre code na katamboka. O kamona komi fazer, o kamona parce que si on t'a bien, pour ça la pasteur, il faut ça la meilleure mutarokuta. C'est vrai. C'est vrai, soza mutarokuta te kozala oko la pasteur, il faut y quoi tout d'abord le kuta koko sa peuple. C'est vrai, Edi. Oui. Pasteur, il faut aller au Kouta. Il faut aller au Kouta. Parce que le meilleur pasteur va y aller, le faux pasteur peut bazali. So banani ba faux, banani ba vrai. Jour au jour, le pasteur va zobotam. L'église va zobotam.
l'église de Zobotama. Et jour au jour, maison de funérailles, ils ont Robotama. Ils ont ngana kufeli okandeko. Boye pa nanga bozira sonini edingwe suma sanga lambe subiloka kolia. Oh non 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 non. Kalezalaka te mutu azana pasi bino ne boko ya kotala mutu akufeli bo memeli quelque chose melele comme nde mutu akufeli il faut yenda sombela batu. Oui. Ezali wapi? Tala président. Et le gars bossa bandina nuni. Atike là c'est Ophélie. Azokende pas en pas. Pour que bisobana tous en sengo. Mais ya na lobi nazoba na papa na petit nanga boket chunga Olivier na yo. Yeba kodoze. Na fingi yote. Bisobe trotomboka. Soto moni président azo marché bien te trotomboka. Maintenant na sali musana ta inani e kokina mti. Pourquoi trotomboka na ye parce que accident zali mingi. Nakata mboko le fois bon ça malembe toujours na toyeba ndenge to ko ya edi côté na bino ya sport ateli bino ministre ya sport azabongo pasteur Amosimba Okitenge. Est-ce que aza vraiment na capacité to mobilité wana ya ko simer pena responsabilité ya côté na bino ya sport? Le sport ça atali bien Amosimba yo à côté sikana musara. Mais avant de mingi na ba grand politicien. Avant de mingi na Denis Kambai, ayebinde ni Denis Kambai a ko travailler. Conseil na ko pesa tant que député sans bureau. Na sans fonction. Na robana yeboye. Ami pesa kana balité. Ayeba ke judo yali, karaté, handball, cycliste, catch, lutte. À 5 sabiso sur tout les semoko. So mi pesa kana bali. Je vais te critiquer. Parce que ngai dingo beta nanga balité. Aujourd'hui nanga sikonini. Na zongra bo jeunesse nangai na kota na pelouse. Ndimanga pe mutu na bonga de ring. Sangisa ngai bano patronne ba combat, patronne ba combat judo, karaté, boxe. Biso pe yambaka biso. Po bango ba komaka nini soki équipe à foot. Et où tu combats d'abord les 8 trophées. Léopard a 8 trophées. Bah comment tu vas voiture bah pesi bango. Ngana kene ki poto. Na beti mindere pe na coupe. Na fait que ta vélo ti. Aucun bango ti. Alors comment faire na rondi mabine. Ngana ki poto na beti mindere na ceinture. Ata vélo ya pamba na zuiti. Remerciement au tomboli bendele ya mboka. Exacti. Pourquoi parce qu'on a dit que ceux qui jouent à Kenya beti balé par match oko ba pesi bango par match prime temps sur 15 000 euros. Ngai dingo na bunda combat par jour ça pesa ngai prime il y a pas par combat même 1 euro. Non na zouate. Bon on dit mabali ndenge ni. Non on dit mabali te. Parce que papa so na bana ebele o mi pesika na mwana moko bana nyoso batikadi bakoluka mai ba éliminer mwana wana pona ni papa olingi biso te olingaka madame tika biso to boma ye poto tala ndenge to ko marché to kola biso olingaka bali mais bali ko réussir te parce que biso to ko tia mutema mabe na kati ya likita wana ko la ministre bali te la ministre des sports et finances. Merci. Ya edi siko to komi côté ya séance ya ba pasteur oyo moni o lelo ba ko sala ba succès ba église bazo tondisa me kala to yebaki ba sonika futa ba robeta ba stade de marche wala ba plein to moni ba Coutinho Fernando ba beta ba stade wala ba plein banani tout ko so ba denile se bango tout mais so lelo ezali su ndenge ezali kalate kile ba pasteur ba tondisa tout ezali ba gwana bango so tsati makambo bande ko signer revesane et pas ya bandimi yango moni bazo koka su te to ndenge nini na uti ko ba yango awa l'église est mingi te mokili biso elaki bien. L'église est comme mingi mokili pe bebi. Il y a des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Neti faux nani vrai nani. Te na kotanga komone ça na yeko salir moto te. Gouverneur yemoka yeba. Mesure na ko pona ba église. L'église elle est qui mingi. Pourquoi bino boko sangsate ki boko matane groupe de prière Maïkari, catholique, presbytérienne, tout ça en tout cas l'église mon copain besoin de ça mais la kanani nzambe.
Ce que le groupe de prière et le bibaza na veillé o kakuna catholique rabinini ngape na tive po bandima ne ba kende veillé ya yekuna te ba vana ka epana ye tamso ka préviser non tout à mesure le corps ba futa ka mpakuté ngai na kotinda yango na gouverneur Gentini ngobila mbaka yiba ko bimisa taxe ya bata église pour zo kosa biso trop bazo kosa bana ko kosa mukuru kala wakati ba taxe bandi l'église mingi au kangama ok parce que comment c'est possible na wenze mama zo debrina mbonga mapa ok ko senga yi taxe mais so l'église ezo kotisa babonza du jour au jour bazo senga ngo taxe ite comment possible donc obeto bango bien que pourcentage va conspire na kata makambo église tango mususu ouais na groupe yango clair alors nga moyen à prier et ça te pati kangai parce que nazana mission oyo nzamba tindenga na mokina ya kosala na banda kosala mais plus tard borobaki elikambe dingo alobaki e bandi komonana ça ya solo na groupe yango na mute na kozala kaka nzamba bana ngai ke kende kosala mission mingi balobaka nini ke et dingo ali Satan. Je me souviens qu'il y a combat en Angola, ngana mwasi na ngai to vandi to monika bato ya bini ah Satan oyo balobaka biso ke Satan za par hasard ezala ke dingo ete par bindi ngona Satan oyo to ka Satan par hasard ezala ke dingo ete orgenza Satan pe abanga nzambe Satan banga nzambe koleka makambo nyonso tala nzoki en église biso to nzoki en église les jours à kobala olobini nike nake kobala bakobini libala no ndenge na pasteur alors bah, vous êtes mariés pour les meilleurs et pour les pires pires zanen vous prêtez serment à deux personnes. Non, le bagage le col en gagne que n'est qu'au mariage nanga. La bague n'a néo apostolique. Tant que la vie, vous êtes mariés pour les meilleurs et les pires. Non, stop. Nous nous sommes mariés pour les meilleurs et les meilleurs. Pour ce que tu Satan, il y a un balle les autres parce que pire wana ne pire wana bango yebi balingo limbola yango te mais tikana limbola la bino. Pour se prêter serment à Dieu. Parce que vous êtes mariés pour les meilleurs et na Satan. Satan va pire ne Satan. Satan. Vous avez comme désordre na désordre comme bale vous méditer bo bundina monsina yo libale ku. Siko tango ba yebisio kuna ba pambolo pa pasteur ne tango pour les pires au 4 siko yebisa geni. La vie non. Nous nous sommes mariés pour les meilleurs. So ba ton église mona yongo non il qui soit nanga pour ne prêter serment à deux personnes moi c'est nanga abela na lingi azala malamu na lingi so bi pour na pire et pour les pires tant moi et pour les pires omoni eza mabe bo to marché to kenena nakina vie na moko akina $1000 ake voyage na bandundu kanga keguna nzamba pamboli azui $2000 tango aye aleki direct en église alobi ale bandeko alléluia amen alléluia amen nakendeki voyage na $1000 nzamba pamboli nga nazongi na $2000 esengo te esengo alobi tikali su moko babi nepesa dimi alobi tikali su moko ngai mwasi na ngai akomela 3 bouteilles ya bière na mokolo nzamba pamboli ye akomi komela 8 bouteilles ya bière esengo te église le valine église ah mais nzamba muta pamboli ana komela 3 bakomi na 8 nzamba pamboli akomi komela 8
bino bolobi bomona mabe pona nini bolinga ka esengo tango mbongo po bazwa dime po bazwa dime oyebi bato basambelaka baza na makambo ebele biso na RDC devise na biso ezalaka nini paix justice travail mais na catholique na néo presbytérienne armée du Sali na Maïkari Islam Liloba ya prophète Konde balobaka wana te mais pona bango soko tuni bango balobaka nini so mone dingo soko babini keba dingo za koya soko bengi mwana mwasi yaka nanu ngana bala Yesu so mone mpuku sans effet abeti libaku au nom de Jésus mais l'église nous ezalaka te quand l'église nous so abeti libaku au nom de Jésus yaka nanu mama na bala Yesu Yesu ngaki na basi boni Yesu akubana kufaki abota magiti akufaki alaki na mwasi moko te poni bozolula ipona bote na ye me bolula ngape dingwedi bon ngapena sana bote mais aussi balulo de pas mère ti taka ba molo bakanini ki na bali na bala Yesu babala ti bazana mbala oui bazana mbala mais bazo sala adultère bon pour Jésus ayibaki ni muba ayibaki ni mwasi te et comme na bino nino na bala Yesu edingo za koya kamata bala kanga na kata ndako or que Jésus akoluka batu lokola be dingwe tikana kanga na edingwe na fungula ye motema poza la kitoko mais bino so mone dingo bozo ki me dingo to na kondi mabino te moi na prier ezate mais ce que ya dit lelo makambu tu yo sali obundi ba komba osali makambu tu batu ba yebike edingwe quand yo mo lobi Satan en personne akati edingwe est lelo pe obanga liwa edingwe lelo pe bikeno oui liwa zape obanga ape liwa Yesu kutu mwana nzambe tanga bakeno ko kangai babi yo Jésus Nazareth abaki ngai te awanganaki akimaki liwa bongo ngai dingo na banga liwa te Jésus mwana nzambe mokila tata na ye mabangi liwa kaki dingo banga liwa te tanga ba mona yiki arbi ngai Jésus te nga mwana nzambe te tanga mona ki mundu moka souffler banga bini ki Jésus e wana na sima yako baki oui banda kala bovani na ngabo yebaki te ke Jésus eli ngai ngai edingo na vanda mokili banda kala boyebaki te ke edingo ali Satan edingo c'est Satan mais na yaki ndeko sala contrôle na bino pona nettoyer bino boyeba mabeni bino bozoluka est-ce que lelo edingo ko bongwana te okende pe nzambo ndima Yesu comme son Seigneur sauveur na vie na yo mobimba nga ndima Yesu te ndima nzambe parce que Yesu azamona nzambe nda tindaki pa bikisa nga na yo nzambe abotaki na mwasi Eza Joseph ne babotaki na Marie te nzambe message déjà yaki pa nzambe tindaki message yo zalaki wana déjà selon Bible mais Bible muzasala mundu komoto lokola bisote bien sûr mais azaki inspiré pa nzambe po koma Bible wana non ngana ndima nga nzambe na ndima ke nzambe azali en tout cas pouvoir nyonso ezana bo parce que avant que nzambe tanga yaraki atikaki pouvoir na ye nyonso na maboko ya Jésus eza lokola ngai edingo na osala kati pouvoir na ngai nyonso na kotike mwana na ngai makiliba na kotikela moto mosusu te lelo déjà soki oza te moto kotikela pouvoir eza nani eza makiliba mwana na ngai vous avez déjà préparé déjà sur le plan spirituel là mikotaka déjà na kati ya makambo mais lopango ya yiti lopango ya yina mama na ye na robani toza bien na kata famille na nga toza bien sona ki moto nzambe te tango na kota ko hôpital na Saint-Joseph na sali 45 jours sango panzana ki edingba kofi mais nzamba linginga mingi abikisi ngai Jésus te nzambe nzambe moto abikisa kinga parce que eza lokola ngana sikoyo boye na boti mwana ngai yo Albert na Albert na ngai okumisa liboso nani
pesangeya na mwana na tata okumisana Tata. alors bongo mabini na kati wana tango ngana kumisi na mwana na kumisi papa ya li péché Po papa wana tindi mwana parce que omoni mwana omoni papa. mais ngana nayebi ki makasi mwana nazo sala elongwe pa papa tika sote ka dirige pa papa na kozo ngozo sime pa mwana te Yango yo sotano mbala moko papa. et pa papa apa tindinga yedingwe kende opération tena pesio kende ko sala ngo oresiri yango mais plus tard boko ndimanga boko no kote dingwe na lola baba nini edingba kote na lola ndenge nini ana cop ou bien na nini na cop te na kota na voie normale Ya edi lelo baleki no ba musicien ou ba sala ba succès et nani ozomona pena keno oyo pena ba mondo esika koti akomi nga pena na kokate ye pena lekinga na bagwa ya net nani na ba musicien na yebi na ngai te na ko critiquer bango te parce que tout d'abord ozomona pena ozo sentir sur le plan spirituel au muto pena au niveau pena ba makambo pena c'est que dans le bac tout d'abord le peuple ngape tout d'abord les quartiers na ko jwa quoi na ko jwa Fabrigas Karmapa na petit na ngwa sa bien filé tout d'abord Congo Ibrator na ko jwa bango tout d'abord les quartiers sans sensi les quartiers ndena simane bu malibanda tangu Jésus alaki ali mwana nzambe azai kaka ba porte ne la kibanani kaba juif na ba juif congolais à la guité brazzaville à la guité américain à la guité belge à la guité kaka ba juif na ba juif nakata ba juif a chak nani chef na bango Jida c'est qui oncle personnel ya Jésus bongo songa na juna du oncle moi na ngana pese pouvoir que simba makambo mabe na katiwa mabezate parce que banaki pas Jésus pas ya ki mayela ya bakini nga osala ya ngana sala ke lelo ba utokanga Kofi dernièrement awa parce que ba convoqué qui est na commission à censure et aboko kende batindi première convocation deuxième troisième et ne ba ko tindile mandat la mener ndenge bakanga ki Kofi tango mona ba image jeunesse que ça malamu tu mabe bango moko ba député ba jaka bana mike na boulevard kuna ba mona ngo mabete parce que bakanga bango ba kanga Kofi mais kasi babengisi na commission sensible pour l'album na bimisa ki eza na banzembo otamso ayembi bapekisa ki ele kame ya l'élection na ko bongo bango mongo ba pona ka mibeko na barbara kuna boulevard ba kana ko sani ya bana mike babenga bango te pona ni ko bowela ka okanga Kofi botika masala nga vanda bi botika ya vanda parce que dit c'est que le pas Kofi te na le pas Kofi te so bo meki bana yebisa Kofi kata musique na RDC kwea Kofi na tongo di musique na RDC oya bango mongo basala na barabara ko ndaka bana miki kindumba pazo pesa nini bango toringo mona mutala ta jipa mon kosete asala boyete mais bango moko na butu bazona ndaba ya dit yo za papa oza pele lo pepe oza na ba koko siko ba koko fani na bango bazo tala TV ba moni mutazo bina moitié ni bazo est-ce que yo pego za sengo pona yo tata wa kene ko zela basi na boulevard ayeba te ngwana mwana muke. Merci Edi. Tokomi pratiquement na suka émission na biso na pesa mote na Yannick Chamba, le jeune patron Yannick Chamba, maman Amonto moto na Nzambe, maman Amanto moto na Nzambe. Merci beaucoup na Dadi Mbenga le confort, Dadi Mbenga le confort. Merci beaucoup na Binotou, merci na passage mukendi PM na uti kozala bongo na ya Edi. Tokomi pratiquement na suka ya entretien na biso na Edi, ya Edi mo mot de la fin na yo pe na batu tout balandi biso à travers le monde. Mot de la fin na ngai na pesi mama pasi azali pasteur na pesi mbote mingi sona kama na mama pasi parce que akwesaka batuti tala makamba ba pasi bazo sala ni surtout elingwe pa edingwe ko beta de vide ko mamutu mouchoir ko sala boye ko bini sa mutu nyoso bloga te ute pa na yo so elingwe pa edingwe mais na otanga kombota na vandika calme parce que mais c'était bango batu ba baki ba oba il y a du commerce na bango bazo sala mais plus tard baloba nini ke malobe ding baloba ki ya solo na pesi bino tumbote na pesi ba diaspora mbote na pesi ba kachere nsona ke na poto na pesi mbote mingi
napesi na moto aza kokritike président na biso na poto Bokecho, napesi mbote mingi aluka moye adose moke totikana na président atambola nayebi nyonso oza na kanda mais ezala bandeko bazokosa yo tolandana totala ozofinga bango ozofinga na mokonzi ya INC Vital Kamerhe nalelaki na butumba nalali te ntango namoni bandi wana nalelaki me ngai edingwe songo nakoti likambo oyo mpo nayebi ke tozoyoka nde kimia ekota ngai nayali ambassadeur sans fonction e nakoloba yango bien ke nakoloba na gouverneur na biso ame kotala likambo ya bachef ya localité bachef yango banda bavanda ntango ya Kasavubu ti lelo oyo balongwaka te tolongola bango totina bachef mosusu baza koya bakota na tosima propriété ya mboka bango batushaka eloko moko te basalaka eloko moko te kaka nga chef ya localité nga président ya ri nga chef ya boye yango yo vandaka banda Kasavubu ti lelo oyo ozaka na poste vandaka bolongwaka te bango mpe fo tokota suna élection pour que bolongwa napesi semeki na ngai Angèle Nzungu mbote mingi napesi mwasi na ngai napesi apeti na ngai Edi mais le grand mécanicien na ngai nabosani yo te napesi bamécanicien na ngai nyonso bazosala na ngai bafredi napesi bango mbote mingi en tout cas eyali esengo ndenge mwana o Karim Mokonzi akoma to sali ofuli opesi makambo otise na batambe mpona Karim Mokonzi tolobi mpe mingi mpona ye moto na moto alukaka métier nini yakoki kosala ngai nabandaki na boxe nabetaki mpe bali nazalaki gardien nasalaki mpe judo nasalaki karaté nasalaki handball ye mpe azomeka place nini akonotia moto makasi napesi yo mbote mingi merci Karine kovandaka na kati ya lingomba etali ngai na yo moto mosusu ayebi yango te pardon etali ngai yo na ye Karine oza na lingomba ya edi atimbisi déjà apublie oza na lingomba mais entretien na biso na ya edi merci na honorable Zakari Bababa Sochuku Mwambela le général de Gaulle mon père spirituel ceux qui bomoni Zakari Mwamba les petits acles c'est grâce à honorable Zakari Bababa oyo toujours natombolaka toujours le kumu na ye parce que ceux qui lelo naza liboso na bino eza po na ye merci na Elisa Lembe la grande dame mofinuku ya Kabinda Luanda Elisa Lembe la grande dame yo yebika nde to so la Junior Umberto Gina Mujinga Mamonda wa Samuela André de Parigo merci beaucoup na Jojo Tumba Aymar Mongaba Tati Bayingandu Kamsi Kamena Kaminda Nduko yo yebika nde to so la merci beaucoup na batu to bolanda ki biso tozalaki bongo na ya edi awa na kata résidence privée na ye to solo liboyo kindenge to décortiquer mon masolo bena et dit merci bo continuer toujours qu'on s'abonner massivement à Katia Congo Mokili transfert les plus chers Zakari Mwamba Chita Sima le lobo découvrir na awa na Katia Congo Mokili merci beaucoup merci na Newman Newman yo bikande to sola si ma caméra ngo benda babilili tout na yebike mambo ça la bien c'est parti. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Coliko
le sérieux de l'ouverture. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par